Sok tena makamba pour mariage. Makambo ngela ndibi nonka après libala tambo zaki libanda libala. Quand vous libanda lengi. Tant que to bala ni kaka. Et comme ba mi yibé pas ils sont mi yibé ba ndoki. Que ça problème ba choix ou bien ça par intérêt de bino artiste pour préférer kolinga mibali to pe basi. Likamba bolingo ezaka likambu ya nzambe. Baguno eza baguna ngate. Okay. Ah oui, nga so na lingi mobali ngai na linga mobali na ngaza mwindu aza nzoto mikie facile à garer. Okay. Jamais na ko linga mobali mobo ya libumu munene donc moete na ko kate. Mobali bijou la reine nango. Yango bijou la reine lingela eni. Yango bijou la reine mobali na ngwa lingela eni. Eza likamba bolingo nga na sali choix na nga numéro chaussure na nga. Parce que ngai nazaki nasa bana nga baza ba grand garçon grande fille. Donc naza passé na nga ona lekaki. Okay. To kuta na mobali na nga. Azai pe na mwana na ye. Aku soki to bete na masolo mama mwana na ete. Boni ando bete na ba masolo ya ba tuta mso aleka na ye. Madame naza ndumba ke naza lesbienne. Ah oui, bete na bango maboko bakabwani eto yeba ikakeza boyeba kakeza ki bongo ndeni so nta bo ba nzambe te. Kota théâtre teke Pona Lukamibali. L'homme, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau. Pona ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance. Oyo ba mata kutu ba vio pona ko luka ba délivrance et simbate. Na zana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki awa babenga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout ba sukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bika te na ne salamate bango nyonso surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bo beta Papa Moïse prophète TV. Beaucoup de monde a témoignage à belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa biki singa na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga ikolia mate sou pasi babilo musuko lia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzamba Papa Moïse asayilinga minene abiki singa na estomac na melaka lisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus. Nzamba pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu, Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Nzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokate. Docteur Baibisanga Eko yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital à Minenen. Baibisanga Eko yokate. Moi, je peux passer la opération pesati. En tout cas, la venditi de l'ona yoga kananga ite na lito na gauche. Moi na yo komo na nani? Na yo ko lobi moi na nga komo moi na nga liboso komo na nani? Marcel. Na kangika lito yo kaka na zoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zombe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazo zela bino nyonso tout dans moto na yo papa nanga monisanga loboko na yo na yepa na yo
santo yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission. La seule émission qui vous donne l'actualité, c'est ça, tout va avec Yves Ipalto, c'est des temps de fond. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est pas promo de ça 43. Voilà, merci à toi Piro Mazalanda derrière la caméra. Merci na maman Émilie Zemamote, mais tous pépé le béton maman Nikemba, Believe Muka Fondation, tous sont bavé orphelin, mon ami propre, hein, donc que c'était mon le futur pour prendre du bon au Canada, mon bali à moi si à Pembe et na bossanité genre Robert Kala, les savants de la RDC, la force qui a Timotema, il y a maman la Nicole, maman la parfaite na Paris. Voilà, nous sommes déjà avec l'artiste. La star, Bijou la reine, tout ça nous sommes là ébélé et toi il bappé moi histoire, il y a vinaïe, toi il bappé depuis que Alanda Walibala comment ça se passe les lots, ma balle est comédie ébélé comme plus n'a pas problème, sur Kabali, mon bali nanga, moi si nanga, tout koyeba. Ça c'est bien, Bijou la reine, bonne santé nayo et puis il y a groupe na biso qui toque oyo. Merci boss. Santé et dérangé kinga. Mais nzamba sali nde tokutani lelo. Moi je crois bien j'ai imité le roi dans libala. Pour moi so ezaki moi ko vraiment trop. Non na bela ki makasi vraiment na bela makasi. Mais ceux qui pèsent en gloire à Dieu pour na kiba makangu to botaki na babenga onki ekobo mais ko na bali fona botati eza mabete mais santé vraiment eninga na kipa makasi loko atoza nzamba skatenda ya ngomoni to kutena lelo. Voilà, ça c'est bien. Alors depuis que tu n'as pas libala, est-ce que aux hommes on a questionné ezali na ndenge ozaki libanda ou bien eza même makambo trouvé na ndako libala? Non, on a makambo ndako libala, ils ont vie privée parce que batu baloba ba vie privée na biso ba yeba katité. OK, ngai soki naza posana loba likambo na yamba mo pa Yves ezande nini ozo vivre ndeni ozo na yebiso ata en coulisses. Wana yo ko loba so na wangani obatela la radio monto yebisenga. Donc c'est pas la peine ya kolobaka ba vie privée na biso na TV mais quand même nzamba sala kinga ngolu na bali na vani na ndako libala. Mais aux stars Vinabino ils ont toujours étalé, il faut qu'on le dise. Bien sûr Vinabino ils ont étalé parce que tant on a au bala au y a na caméra aux images yango mona ke partout ba oyeba mais auto vivre na kati ceux qui ngana koloba ngo c'est que na mwasi moko ya malamu te na mabe na malamu po libala za kaka esengote libala za rokuta na ba makambo ebele o mona ta musu na kibwa kangu ondo mona kaka bien to bokomi penza na kibonzambe penza po sata linga libala te a obundisa mobali abundisi yo et tout donc ben compréhension moko mais biso lokwa to abana nzambe to banga nzambe no biloko ane ekomela biso te. Voilà biloko ane ekomela bino te mais tout le monde à chaque fois comédien na zobala ba problème izo la kaka awa libala ya Renate Fokou récemment tous les cas ba problème leki na biso awa et ça mabe makasi bien na éviter ceux qui au moment on malade ou bien oh ba problème bimi super Renate mais makasi au mobile azana bana na ekuna et abala déjà divorce ne salamité ayoko bala moi si musuno ki ça il y a jeté de l'homme de pays azala moi na poto na ndenge bimi kazana moi si na bana déjà na kati ya poto kuna divorce salamité ayoko bala koto beto moni sur jeté de Londres le pays sur moto na mimi et zongi sur na malula donc makamezo ki na kaka ebele et puis ndeko na biso gesho azobala c'est dimanche to zela lisu to on a pesi ba félicitations pa gesho mwana lemba solo wana
ndeko na nga lemba nga ngina 40 matete mongo 44 c donc tozaka esika moko na okamu wana pesi papa emambote bisika azali napesi Renate Ifoku ndaya wana za petite sœur nanga na feti na ekuti nazalaka malade makasi loko ezalaki ke tobimisa corps ya nani ya mwasi na biso ya mwasa papa Alain ezalaki samedi yango na belo kwa na bimi na profiter ka Nzambe merci ndo pesinga makasi nde nasalaki effort ya kokoma na fête ya Renate soki azalaki mutu mususu na ngai nakende te parce que aza mwa moko aza malamu aza respect et puis asolaka bien donc c'est ça. Ok, donc c'est un peu ça, mais makambango pourquoi ils ont l'andaka abino artiste comédien plus yango na olobati star étoile moi so nazali nanga bijou bakadio na mbambi na ngi na 40 to na mongo 44 c na vandi nanga boyeba makam nanga te mais tant que naza bijou la reine Kilimanjaro mama prophétesse donc boyeba ka mam nangai tala na kota na hôpital na HJ wana na bela nanga ba malaria 42 ezalaka mais komaki o bata théâtre mitema mabe ba boake le bijou mbasu so na vagin bilo mwa bongo OK nga écoute na yebi mamba mbasu te nga na zakala nga problème na mutu te motema mabe na mutu te mutu OK boake la nga mbasu na ndeni eloko ba bossa naka toza na ba belle famille toza na famille na ba quartier to vandi to vivre ndeni na quartier ba comportement na biso ezala ka te ba salité nyonso tout mema ngo ka na monde na biso te donc loko wana pende pesa nga parce to meka ko changer so to zui problème ezala ka ya biso moko ezala ka ya yangeleti nga zui problème nga ezala ka ya nga moko na famille nga na belle famille nga so na bana nga que jamais même mata que muta théâtre abwa ke nga malade no lo ba na TV pourquoi toi telinga posant no lo bon point donc il faut tout bongisa non kotoana il faut bongisa non kotoana mais toujours qu'il y a des polémiques il y a des débats il y a des disputes il y a bino artistes c'est comme si vous avez un bolingo quoi si vous avez une activité quelconque ce qui est mariage matanga bosangani mais ce qui bilo ko nezate boza ko panzana il faut ko swana il faut bobunda il faut rancune, jalousie, je sais pas. Ils ont pourquoi le connaissent. Macambores en ont qu'à théâtre, Macambores en ont qu'à partout. Dans le monde, na football, les alliés, na ba journalistes, les alliés, partout. Ils ont abattu théâtre, te moutna moutazana moutunae. If ngande yazabo na ko ebiso secret na ngai. Mais tam soupona yebisa barezi non yebisa été. Donc ça on normal, ça naturel. Nga let na loba boy lete baka to ko tuni mamanga e barata Gabriel 7e bagarre Zidane ba ko yeba ba yebinga penza bijou la reine bien poto uta musika to uta na ba pa mangwa u penza na nouvelle oyenge donc to yeba ninga na makamba Gabriel na mamba ya Zena na mamba Gabriel de ya bakata donc c'est ça au moneza non ka non mais so na za un problème bonabi likambo ifo na ibsa na ifo na ibsa bakata likambo ifo na ibsa na ifo na ibsa Zidane oyeba ndeni ya ko gérer o comprendre ezala bongo mais yango ba chaope na moi liste ba lesbienne mais on gala lesbienne te ngana lesbienne te avant pena bala na mwasi kitoko et puis na yebi Nzambe ngana okeko sa mamba lesbienne ni madame naza ndumba ke naza lesbienne ah oui madame naza na ndumba ke naza lesbienne ba otanga na liste yango na lo babatu ba yeba rabatu te donc faut pousser na pembenya mutu oyeba qui est bijou la reine ozomona donc c'est ça le kongana okiko ba yango likambo libala José de Londres au jugeant bon José de Londres wana zano kwa bana nanga c'est mon frère surtout na ye penza to utine musika pa mangwaou na nouvelle oyenge donc tozane pa tant basali groupe à Lisbonne na président la die sobe donc ayebinga nga pe na yebiye de Londres za garçon moko azara problématique te de Londres za garçon mo boy na kala tant tozara on a ba succès ngo mutu producteur to fan moko za besoin numéro ya bijou la reine to ya intel directement au pesa aza mutu te calendrier ezalaki olo pesa numéro ya mutu normal yo kati pour ba peso mbongo azaka ne sympa solo kana e bien siko makambo ya ye soit nande kona biso Charlie Malula soit nande kona biso Mimika bongo etalika bangoti
etalika bango letinga mam na ngai ya vie na ngai na mobali na ngai etalika nga moko parce que mutu ayoka passe na motema c'est moi oyo eza bango oyo tokoki kosala mpona bango ezaka ke kobondela mpona bango oleke tobetela bango maboko bakabwani toyebaki kaka eza boyeba kaka ezalaki bongo ndeni osi nta boya banzambe te ozomona donc soki mabe ezali totya mabolongo na biso na se mpo na ndeko na biso de Londres poto ya facile te ngai aza bandeko na ngai na poto ebele ya bamama leki na ngai propre ba Irene Lopez ba Patrick Mutombo Kamba apôtre Joël Kamba banoko na ngai propre baza na Suisse kuna bayesa ngai poto eza facile te so omoni mutu atindeli ota code ya 200 to 100 pesa ye merci poto biso awa ata musala mususu nakenda Angola tokutana na bandeko na biso mususu na bangola ba jeune garçon mona che cabine mais ana Congo asalaki te ozomona donc il faut te féliciter bandeko na biso mususu ba na poto mboka mpaya baesinga mère po lia mbongo kwanza bien il faut ça otekata mai oteka mai oketoka mai na ba forage wana oye na ngoko tikela batu na lopango ndoko lia mbongo ya Angola kwanza donc elonga na osenga kaka ngana yebi na mambo wana ti de ndaza ndeko nanga même ata na yebi na okoloba on a TVT ozomona donc c'est un peu ça terrain na bino ezaka toujours na ba normalie belé éviter est-ce que ça problème ba choix ou bien ezaka par intérêt de bino ba artiste bo préférer kolinga mibali to pe basi je sais pas problème à choix seul choix ma B soit eza par intérêt na kendeka po kuna na rolia bien kuna na ozama bien Yves likamba bolingo ezaka likambu ya nzambe ozomona nde balobaka baguno eza baguna ngate ah oui nga so na lingi mobali ngai na linga mobali na ngaza mwindu aza nzoto mikie facile à garer jamais na kolinga mobali mobo ya libumu munene donc moete na kokate ozomona donc na sens wana mutu na mutu asala ka choix na ye tant bovandi na mwasi ba temps ebele to bovandi na mobali temps ebele c'est que bosala e choix bien donc na sens wana makamba bolingo en tout cas to kota ngote yo ko finga parce que eza choix na yo te poso otali mobali na bijou la reine nango yango bijou la reine alingela eni yango bijou la reine mobali nango alingela eni eza likamba bolingo nga na sali choix na nga numéro ya chaussure na nga eza bon eza pena bato babudaka love na bino mais oui tout le monde qui yango toyoka ki yango Yves toyoka ki yango bijou la reine ba misuku ba mobali na nga za mutapoto OK ani mutapoto te OK ani mutapoto te bolinga ka mbala poto ani mutapoto te akenda na pangola te mama bango nde za na Angola bandeko ne ba na Angola ozomona yaona lobi avant koloba likambu faut ça nini pousa na pembe na mutu na peso matière nde boloba mais oui matière te mais oloba ba n'importe quoi parce que yo pe bima ke mobali no neti to continuer na ngote mettre bata mambo to survoler quand même mobali na neti ndeni ke azara pe na artiste moko mais ça problème te tamsunga na mona bango te na nzela na bango nga na zala na ngate nga pe na passer na ngate nga na passer na nga Yves no ebi sote soto wa mwasi na mobali tam so ebi ke na lingi mobali na nga Yves makasi so na bina ese passer na ngai esale bien te ozomona mobali aza mayele okofanda te nga kutu na linga mechola moko boye nga kuna linga mundele moko boaza na France nga linga soki pendeni alo bango te donc est-ce bolingo à présent omona po mutu nyonso to aza passer na ye parce que ngai nazaki naza bana nga baza ba grand garçon grande fille oui donc naza passer na nga ona lekaki to kuta na mobali na nga azai pe na mwana na ye to kuta nsiko bando bete na nga masolo ta ku soki to bete na masolo mama mwana ete boni ando bete na ba masolo ya ba tout ta muso aleka na ye non normal et ça la maman bien ma polémique wana non ba sali polémique ba yebité yango loba ba sali polémique ba yebité basali polémique ba yebité même atanga kutuma mbango na yebité netinga penja Yves nde nazabo na ba kutuma mba téléphone te o ba faux compte o sala bona yeba kate na yeba mamba internet preuve na chaîne o mona ndenge kendara so nazanga mutu mona yeba maka o mona nga pe na oloba na osala na linga ngote nga po mna ngezaka ke
obengi nga Yves na ye na sali musala na ngai ofuti nga mbo mama tembela bala na ngai na via ngona ya lelo nde ekomi ke na ye na finga Yves na sala boy eza jamais naza problème mutu te ndeko nani naza na problème mutu te ndo mona nga boy preuve ne na libala nango mona ki bande onanga théâtre ba sepesenga et puis nazoki cadeau ya malonga ba contribuer nga penza ebele naza likamba mutu te mama kitoko wana il faut tout le bango sala kitoko uniforme kitoko bande ono balata et puis bazala en tout cas bande onanga théâtre vraiment na linga bino mingi ba markanga Yves na ngai ba maraka ya na ngai top ndayate ndi naza na kanda ne na pa pesa nga cadeau na ngati ayete te po nini mata poyogi oyate po na nini be ya na ngai penza ya na ngai penza ya lemba eza ye na Thérèse ya Anna ba ya na nga wana OK mais Thérèse azalaka te soka azalaka te mabeti azalaka OK to comme ça maman top oyoki ayelinga mi parler faut bimanga bouchaka bimana akenda na mona ke na fete maswap ndeni bon peut-être amsuna etana ezaki na kuzo non ezana ngoka blague omoni batu musuto ko inviter bango o tie motema ta mususu ba décevoir yo ezala ngo normal oui bien sûr OK bien sûr tout le monde azwaki bapa kwedi bayaki président Ngelomba yaki donc c'est ça. Voilà, c'est ça l'amour. Donc ils ont la bongo, ils ont la malamu mingi. Ben toko tapé maman sur la bagag, tout le monde lilo bagag et juif maman terrain, juif sikanango. Ben la reine a piste na bagag te mingi kaka. Moi bah série télévisée même ça tout ça na mais pourquoi pas qu'on penser pe na bagag oh lilo salipe bandoko belé babima. C'est ça. Au moni biso to banda musalo kala depuis ya ba ne ba tezani no magnéto et puis biso to zara ça déjà ba gaga ngo kala ba rigolo. OK ba rigolo wana ba président la biso ngadio si vient nga si tout là to banda ça on antenne A ba te so se rappeler ezaka ya kala ba rigolo ngo de to banda ko sala ngo o mona apo ba tito ba nini do yango wana pour mes ande ni kando lobi mamba ba groupe le boyoka na no 5 10 nga so bengi nga de ke naza dispo ya parce que ça musana nga et qui peut que fona tourner ka nini filmer non so bengi nga po déjà de na di domaine na banda de ko sala ngo so bengi ngo pesi nga role nanga so bina na robina so bina sabo nde o pesa ngo role oyo bongisa ki pona na sa non ça parce que ça musana nga nga na boya na nga ten so bengi nga oui bien sûr nga mo pe na ko créer na nga ndeti na chaîne na nga na meka pe ko tshama bagaga ngo na meka pe ko tshaba bagaga na chaîne yebi ba réalité ya chaîne ndenge ezalaka surtout que ba kotela biso place tozalaka na tolongwa ba yibanga ba caméra ba yibanga bilo nyonso na ba bilamba ya papa na nyonso ba yiba vraiment wana ba kuluna donc le pango biso ka nde to kota ba monaka ke mbongo ye na le pango donc ba sala biso ba film ebele donc 4e fois nde ba yaka penza mabe total ka bikoto bon bon biso pamba c'est metolongwa explication ezaki na ndenge nini donc koti ba criminel koti na ndaku te biso siko mo tema to message so ovanda na ba sinkin okoti ka no pe porte polelo lali na yo siko ba koto kuna bandal wana ya ba sima wana bandal suite wana ndezala biso to yebika ke ndezala pokola no pe porte polele fenêtre polele yebika ba courant Congo ndezala nde basala biso ba je wana leza ba to ba yaka nde bakosala matiti yo kansi muta matiti ndo anda yo contrôler terrain donc ba salela biso ba nzeta milai penza ba benda ba saki bilonyo biso tena makamba pe mariage donc c'est ça. Donc makambo ngelandi bino ka après libala tambo zaki libanda quand vous avez libanda lengi donc to bala ni kaka et comme ba miyibe pa iso miyibe ba ndoki so ipe ya nini bon so kwa to bala nzambe to baki ba ko nyoko la posoka simolimo tende o moni biso to zabo voilà ndenge to moni bino bozabo et c'est le plaisir makasi nzamba zana biso elongo donc ba rolonga biso te bijou la reine tu remarqué plus na musala na bino ya théâtre oyo et comment système vacan batu kingandi bazarna batu na bango là c'est connu déjà Belleville les autres en équipe na ye
lelo sila aza une équipe na ye et Bagata aza une équipe na ye Mama Top aza une équipe na ye toche sunani bande ko zo mebele o bazo pe na équipe na bango donc comment ndengwana na ebité bitu lo kana za kana ngambu nini plus opposition e banaka te koto boy ozali ngala la ngambu nyonso ngala la ngambu nyonso bon tokoli pe tokoli ebita tozalaka kala mabe vraiment ezalaka mingi te ba problème ezalaka mingi te tozala penda tokende na kei pa ebakata na lali na lie tomeli nazongi ata moi 3 jours 4 jours donc siko tokomi mikolo il faut tala ndako na yo sikoyo makampe changeaka bato na bato baza na lolenge na bango tomamba ba groupe wana na ebite menga soki obenga na groupe na bino na ye soko benga na groupe ni na nga na groupe te mais soko nazande na ba camarade na kati ya musala nazape na bandeko soko benga na ye mais si de la pas benga nga na mona si la benga nga na kenda na tourna e bakata pa benga nga donc Gabriel Bolembo Getan mwana ngai abenga Getan benga nga Kevin abenga ngai mwana na biso ya de la paix donc mutu nyonso tu ya bui abenga nga mutu nyonso to koma scénario na pensée na nga na kumisa nzambe Belvine na benga te mais na tourna biloko ya Gabriel za ya Belvite ah oui ya Belvi mais yena abengi nga te donc déjà muta komi ba kotisinga na kati donc c'est que déjà naza voilà c'est que déjà Ozali alors 16 ans très bientôt là il y a groupe Nabiso ozo penser na nini 16e anniversaire ils a facilité boza parmi basi oyo basali ke beaucoup maman présidente pour pesa le kumu na théâtre congolais autrement na kozala moi si mozo diriger bandeko mibali ozo diriger pe ba maman na katia groupe na yo alors 16 ans ozo penser na nini 16 ans c'est ça qui facile ko banda groupe lele koma mutu po kota théâtre il faut les cas na ba nzube moko boye be pini moko boye il faut subir en voilà vraiment 16 ans ils a facilité ndeko nanga Yves ba réalité la monde ya théâtre ils a passe na pesa vraiment merci na famille Mayalos Mobimba banda musana nga nazala kaka na répétaka donc mbule beta moi wana moni gérant Paul Tumba na moni Adonis Mayalos famille Mayalos Mobimba vraiment na ndeye bobomba nga 16 ans awa na kati intermatonge nulle part ailleurs bolingo pe ba nango donc ba pesa au place rolala mais ba pimelo biloko rolia voilà depuis le père azala tête yozaka on est ça bonga mo pe mwana Mayalos nga pe na kota na kati ya famille donc c'est ça donc 16 ans ça facilité au moni naza un film moko fallait na tourner na Lubumbashi nanya ko soutenir yo nanya ko sombelo ba billet pourquoi Lubumbashi te par exemple te ba difficulté oui bien sûr ba site ezali ba site on a ba comment foutre la mbongo ti ngana minute on a ni sponsor ni partenaire nanya olinga bimisa musu 500 na epo na site mo ya bieleti ya papa na biso Paul Bindu Musambai po ya pesa na e gratuit mais ce que ça na ba site ba jara bongo avant bo tourner ba chambre ba nini faut payer c'est payant ba mo ba c'est payant ozwango wapi ba difficulté zebele ngana koya pa na yo ondimi mais mère tango ya aboyi toza besoin peut être tourner film penza que no ya bato mbongo banda kwa kano mituka banda ngo eza na ba GB wana ezali na ba campagne eza mais au moins la portail penza ya munene o bando ko toko teke o kuta sentinelle na obimelo bossa zate donc il passe penda ko penza ko na ndenge pe histoire esenga na ndenge scénario esenga wo mais ba difficulté zebele asko to koma na mamba ofuta ba chaîne donc ba partenaire on leti to zaka na dorter sous les bengo okozo moi partenaire mo boye mo ba changer na po mutu moko aleka ki na habiter nga il faut kaka ozo mona donc mususu pas sengi kaka bimana yo mususu pas sengi pe ka bimana au moins pas ko bimana to eba mambo moi pas bimana ba simbiso pe 12 ozupe loko olukate ya moi to koma mayele na makama difficulté za makasi nge komela ngate parce que ngana ya pe na ndenga moi selbala
OK. Ngana ya penza poza na mangwa. Te okuta alliance te ngana banda théâtre na loba carrière nanga. Ngana banda théâtre pa mangwa mo kato mangwa na ngaja ja bakabwani. Ngana ya kokota to landa na Zena la guerrière. Na to répéter na vive sainte papa so vers kiski ya mwangana. To zaka ebele ba Willy Mambu na pesi mbote. Viena nga Willy Mambu limbisango yaki penjo lukaki nga me na zaki te tellement to zaki mambo ebele limbisanga na ebike soko yetu otokuta na ba Chic Norris. Donc to zaka tellement beta na nouvelle yengo to zaka pe na orchestre na biso. Biso mo ba danseuse. OK. Donc on va tirer orchestre ngadia de ndingi zalaka. Ah mais oui, tala mafuta. Même idéologie ya bango mo basa mutu morot. Donc c'est ça. Voilà. Donc 16 ans, on doit penser sur ça la nini. Est-ce que Robin Sabande Konayo dans une salle pour une fête ou bien ils ont la activité mobo kitina mboka moko quelconque puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à Bisso pour na bateau balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mon sousou. Ils a plus 243 89 72 32. 16 ans ngai na pensé ngo to sala ngo na Matadi. To sala ngo na Matadi donc to ça marche de santé na biso na Matadi. En tout cas to kita siège na biso eza penda na Inter Matadi. N'inter Matadi wana na makasi ya na mulili awa na makasi ya DG Gelor Mayalos, Émérite Mayalos, Trésor Mayalos, Adonis Mayalos, Zéfondo Mayalos, gérant Paul Tumba, gérant Papi Diakota, donc ba gérant nyonso Inter Matonge na makasi na bango nde tokokende Matadi wana Matadi Boma Mwanda to Kendewana vraiment to linga to sala marche de santé et puis ba surprise ezale belé na 16e anniversaire ba surprise ezale belé na 15e ezaki to sala ki marche de santé na biso to yake ko chité na 1 2 3 donc to memela ngo siko na ndenge ya Matadi siko bokozala banani baptiste ni bozala bango kuna gobenda na ozala na ma pati melanga na ozala na bossé
na nuti lomba na ozana bango mais o ndeko o olinga po poloto otekango poloto otekango nde ezalaka na $10 poloto otekango na $10 soki ozana besoin to kende ko fêter nos 16 ans ya groupe obengi nga toyeba nde nini ya ko réserver billet po to kende kuna wana siko polo à part makambo wana mususu à part po to kende nzela moko. OK, ça c'est bien. Mais moi parcours normalement moké zana biso bongo ko Pierrot parcours na yo Bijou la reine. Tilelo, combien d'années la carrière na Odi Bobandi? En tout cas, na Oumeli vraiment, ceux qui na kokisi 27 ans, 26 ans. Donc na Oumeli, calculer kaka tangu mangwaou nanga dja ba kabwani. OK. Ba kabwani biso to yokota na nouvelle oyenge. Donc na oloba penza fona fêter pe carrière nanga makambo ebele na ça pe conférence de presse bozala na loba ba difficulté to kutana na ngoma makambo ebele po nanga moko. Mon parcours normalement quel betela biso pour que tout citer. Ouais, parcours nanga kande na bina zaki pa mangwaou. Ah, bayamba bien te parce que zaki ba 12 kaka. OK. Nga na pesa mbongo nanga ya demande dans sa demande nanga na pesa on dirait ba kala penda ta ka $60 60 30. Pas vient nanga impresario. Batu bayebi batu nouvelle oyenge bayebi impresario et comment que Damane la rango. Et commater na bureau. Si koyo ba betanga batu, so na ye ba betanga batu ngabi. Mais nga na posa na sa musala. Na moni oyo akota demande na nga na enzela moko ye déjà banda ndeni. Nde sala ke na komela président ye moko kuna na bureau. Eza bongo ti omona ke na banda pe musala na ngai nde lelo naza Bijou la reine. Kolongwana après okendaki wapi? Kolongwana pa mangwaou ezaiki pa mangwaou ezande nini? Ezalo la chambre donc le pango munene ya ba parents. Donc mutu na mutaza chambre na to na longwe na salon ba pesinga chambre. Donc na chambre wana to nakutaki ba ya mundweri ba viega ou ba kisita ba isobe déjà ba longwa ki pe na nouvelle oyenge ba za ki kaka donc to même salon mutu na mutaza na chambre na ndesko to yako sangana na chambre wana. Donc nazali na nganga na longwa na te yona keleta musu passe na groupe Simba tona ke na groupe ya président nga maréchal sans société na to za ki kaka biso na biso ka ba na mangwao. Voilà. Après na yo ça la groupe na ngai. Après ça groupe na yo. Alors copie ya ko zala plus na banzonzingo to mona mona yo yela ndenge nini et puis raconte na bande ko mususu ba groupe différent. Ngai tangu na banda ki nzonzingo. Na banda ba teke ba futaka. OK. Non ndo ba futaka. Donc liboso na président so mango yebika ba leader ndé bazala. Mais jour nakenda ko tourner par président vient nga Damien Dimonekeni. OK. Ndé nazwa ko nzeba $600. Nazwa 600 et puis au moins pa ba nzungu ya minene ya ba ma famille ba olamba ka pona bata tournage. Bozolia bozomela. Ndé pesa oh musala ngweza ndé na mbongo boy. Na nouvelle oyenge pe tomba ko futa nga na fin du mois ko umela. Ba yo futa nga mbongo. Ba yo futa nga mbongo ba futi ba pesinga biloko ya masafko ba mafuta ba savon na mbongo donc ngabi oh c'est que na kota musalo opamba te li futi e bandi donc na zwaka penza temps na kota théâtre te ke pona lukami bali to ba futa nga na yaki nde sikoyo na zwa musala kota kati nanga donc c'est ça. OK. Musale kota kati na yo mais ndenge na lobi awa rencontre na bande comme chose ndenge nini et puis nanya benda na nzonzingo. Ah oui, merci vraiment. Ngai tant na bandi wanda to bandi mamba Damien to yeba na Damien banda banzonzingo kala. Et après ya Johnny ba yokuta na major Zolo. Ya Johnny na ya nanga dadi moli monepe mana kimia ya nanga dadi banda kokomela banda sa scénario na les amis du théâtre pas major Zolo nde ba ko kotanga na les amis du théâtre nde na komela ko sala ba film ngai pas major Zolo donc c'est ça.
kokutana bandeko ezaka facile moto yebani na ye vraiment te comportement mosusu me bokutani na nzonzingo ezala nango facile te omoni kaka bato ya théâtre nde bazalaka so oye sika fo babeto 12 yango nde balobaka mais tellement nga nayaki mosala naolinga nayeba ebaka te aza nani nazolinga nayeba Willy Mambo aza nani donc c'est ça. Voilà, merci Bijou la Reine Tokomi Souka. Il y a émission à Bisso. Je pense que Bolandi interview à Bisso, Bolandi entretien à Bisso, na ndeko Bijou la Reine la star. Donc Azali artiste moi moni na mboka na Bisso. Ben 16 ans au Azali dans mois de juin. Moi il y a Yves Pan, moi il y a Fiston Sessaï, moi il y a JDT Moulopoe, moi il y a président de la République Fatih Beton, moi il y a président honoraire Joseph Kabila, moi il y a André Kimbuta, moi il y a Wenge pour le concert et beta juin et les alakito comme makasi juin ezali batutu babota mana juin bazali na bénédiction moko ya makasi ya kosakana na ngote. Voilà, JB Pen aussi juin tous ces belé bana juin donc voilà papa chéri juin JDT Moulope mon vieux bien de topé tarakaka je crois bien tokomi na suka to tikelo micro ou annoncer na public walingaka yo ou annoncer na bandeko par rapport à événement ezala na matadi bano comme matadi baya na titi nini ce jour là et puis numéro de téléphone ça là vraiment appel na bandeko ba otala yo et ça absolument bien makasi tikelo micro na Simba en tout cas bandeko nanga nyoso bolingaka Bijou la Reine star na bino ndeko na bino yaya na bino maman na bino 16 ans c'est pas facile 16 ans. Il y a groupe Les Temps de la Grâce, c'est ça facilité. En tout cas, on a aussi un soutien à Bino et ça l'a bien makasi. Na moni papa Océa Diallo. En tout cas, 16 ans, il y a groupe Les Temps de la Grâce. T'as la rende on a mis moi aussi. Papa Océa Diallo, Cynthia qui sont pas Motema Yakovo, qui sont pas Somo. Mon continent Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya, papa, en tout cas, et aux alanga bien vraiment. Sobo soutenir ngai na 16 ans anniversaire et ça bien docteur sous les bengoka ndengo salaka madame Kiki Kibambi famille Kibambi Mobimba en tout cas ya Maluma Voka et salanga bien makasi fou de Jésus babi fou de Jésus en tout cas yonde makambo talaka na oza peine à poster la télévision otindi ata ba cameraman baya bazwa image to ki na bango matadi osalanga bien makasi président Jano Binanu mwana mama kuya ase kuya champion président Jano Binanu kande to solola kotika ngate président bienvenue dit tutala président bienvenue dit tutala et osalanga bien makasi vraiment na ba soutien na bino en tout cas et kosalanga bien wana bosanité boss Pablo Kin babi les grands déclarants na kati ya Luanda wana en tout cas 16 kande to solo bien soko lingo somba mutuka bien oluki kaka Bob Siara mwana mwasi mo ya kitoko yakenda à Dubai ya ba condition te yakenda à Dubai ya normal Jeff Bokungulu mwana bokunzwa mpela 16 ans oyo benganga vient na ngata la kaka et osanga bien famille Mandala Mobimba papa na biso Kakato Mandala Willy Mandala donc Eric Mandala et osanga bien maman Nathalie Fikipo motema ya papa Paul Fikipo FBD misalande ayo za kuna te donc na pesi boss de boss Faustin Ngondo na maman Nadine babala Ngondo place fête na nga ya religieuse ala ki salle kitoko eza salle o ekangi ba salle nyonso tout et osala nga bien donc to ke matadi vraiment na makasi ya famille Malos Mobimba Trésor Mayala babi fondation Trésor Mayala toza vraiment na besoin na yo et osala nga bien makasi na bosente ko pesa pasteur na ngai apôtre Gilles Bumba Makengo na maman na biso Lilas Bumba donc papa Yoka na bosanité ko pesa chéri nanga mobali nanga Eric Mbamba la Suisse yenda balangai na bota nga wanga na bana te na bana nanga Divin Kilmal doka sa Kilmal na femme mariée donc il faut respect zala madame likonongo madame
Donc c'est ça. Bon soutenir, 16 ans, il y a groupe Oyo. C'est pas facile. 16 ans, c'est beaucoup. Ça s'est fait. Donc, même on se connaît ndenge ya Matadi, gouverneur. Comment on est ça, ya Matadi? Gouverneur Matadi. Donc, ah ben c'est surtout le 30 juin comment? Na pesi yo pe émission na yo ezala kitoko abonné à Yves. Pour s'abonner pe na la reine Bijou na chaîne na bino. Chaîne na bino za no bébé. Oh Ivabi ozana nous na nanu yo ba réalité. To bunda ya chaîne na la reine Bijou Chanel bo sanga mabete. Yo ngo sanga mabe pardon. Voilà. Merci maman Waro. Bien que ça soit le 30 juin toujours et ça sous bien. Tout est Balasima, merci, à la prochaine fois. Bye bye. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale Zamaka basangolwe azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tilobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Na pena tatola bonsambe na yo so bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo na ye. Na ye na babasi na nga libosa bozambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo salela nga Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu bundela nga Yesu bisenga senga nzamba londe nalebi via pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai nalebi via bisenga senga nzamba londe lokota ngai Yesu lokotanga Yesu lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga yo
soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso apambolinga yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse.